Soso déjà c'est bon. Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Joyce TV, ça dépaya RO Bokolanda biso na banda kuna bino. Vraiment la famille de yoko epsa bino qui est au comique aux asko ba commande. Tozala qui vraiment occupé, tozala qui busy tellement musale leka qui vraiment bino mo boyebi mikolo ba feti mutunyo salingaka sala po sa anini akoti sa mwambongo. Mais nzamba osunga muke donc moi temps comme komonana pona koza ba combat na bino o bozomona vraiment eza ya ndeko na biso eza ya papa na biso tukotanga kombo te to bomba papa na biso aza na matanga vraiment apesaki biso combat na ye tosalela ye biloko pona matanga vraiment mosusu na kozwa temps ya kolakisa te ndenge nini na saison nango mais déjà nalakisa bino ndenge nini na saison na biloko na nga vraiment na ye kolakisa bino ka bomona ke bato déjà bakomi kopesa bacommande na bango yo mpe so oza na besoin tosalela o biloko na feti tosalela o biloko na matanga tosalela o biloko na occasion nyonso to ozala nango benga biso vraiment omoni koza olingi ba stress te Christmas yango oyo new year olingi ba stress te olingi opesa mama Joyce ba stress na yo problème eza te toza wana mpona bino bouke biso ata 2 jours ya avance ekosala biso vraiment kitoko makasi nde bomoni papa na biso aza na matanga asengi biso tosalela ye ntaba nde bozomona kuna toza na ntaba toza na ngulu toza na oyo babengi kamundele mpe toza na makayabu na biso eza wana tokosala lisusu loso tokosala makemba donc mwa biloko eza ebele oyo tokosalela papa na biso mosusu totie yango awa te mpo papa ake deja kosomba bamosusu oyo emonani awa yango na tie mais soki nasali tokolakisa bino biloko nyonso tu oyo tosali na kosaisonne yango mpona kokata video vraiment ezala molai makasi te nalakisaka bino deja ndenge osaisonne soki oza na besoin oyeba ndenge nini ya kosaisonne biloko na biso ou bien otala bavideo na biso te oke vraiment obeti Kelly Joyce TV ozongi vraiment na bavideo ya kala okomona ke eza wana bavideo eza wana oyo nalakisa bino ndenge nini na saisonaka ntaba na nga ndenge nini na saisona ngulu na nga ndenge nini nasalaka kamundele na nga vraiment lelo tolingi tobanda vraiment kolakisa bino déjà tosi tobani bacommande na bino boza vraiment more than welcome koya kosenga bacommande epa mama Joyce à suivre. Pona bato mosusu batuna nga mama Joyce olakisi ndenge kosaisonne mais toyebi te bakoni nini osaleli ou bien soki ozotumba bamakala nini bosalelaka vraiment ndeko kosomba bakoni nasombaka bakoni oyo bakoni oyo nasombaka yango na BNM ou bien osombi yango na BNQ donc ezala makala fo po lelo na otumba biloko makala te so te ndenge nalakisa bino makala mosusu oyo ndeko abaki makala mabanga makala wana ewumelaka mpona kopelisa plus po ezwa moto ezalaka problème vraiment nga nasomba makala mabanga te nalingaka mpe kosalela makala ya mabanga te vraiment mokolo na osala nini mosusu na olakisa bino makala nini nasaleli mais mpona lelo nazolakisa bino oyo eza bakoni. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bareba
l'outil là, zozolo avant tout. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeke mote, l'ouzolo. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeke l'ouzolo, l'ouzolo. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Zozolo avant tout. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeke mote, l'ouzolo. Ngeme l'outil là, zozolo avant tout. Ngeke l'ouzolo. Ngeme l'outil là, zozolo Tia alinginga mingi tikana yemela yeze mboyo akufe la kinga na yeku lusu na yene na zilobiko masia na ngai alinginga mingi tikana betela yata mololo ye akufe la kinga na yeku lusue na yende na silobiko oye bi motema oye bi mabanzo esikanga na suki yesu wanande yo bandi papa na sengi makasi na sengi makoki pesa mama yele ngana sele na yo yesu pesa mama kasi pesa mama kokia pesa mama yele ngana sele na yo pesa mama kasi pesa mama kokia papa pesa mama yele ngana sele la ya unapoa zulwe ngine naomba unikumbuke unapo wazulu wengine naomba unikumbuke baba soko tikinga na kokwe soko bakinga na kokufa papa unapo wazulu wengine naomba unikumbuke papa kotika ngaite kobwa kama iteyo Yesu naomba unikumbuke unapowazulu wengine naomba unikumbuke zambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunga zambe na kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga wana bango bakoloba bazaliko swabi bakange ngamotema nanga elekinga mayele esalinga kobanga
nganakendeko wapi kobanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esikanga nazwaka makasi esika nazo ya kanga kuke ya satana na bomoi nanga nous allons dire losambo de mopanga ekosilisa bitumboyo Seigneur tozelio totie mitema pokombo na yona lokuta toyokate Papa losambo de mopanga ekosilisa bitumboyo ya famille biso tozelio totie mitema kombo na yona lokuta toyokate Yaya lo sabo de mon panganangae. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. Moi je t'aime, tu le sais bien, et je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es beau, moi je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur d'amour, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es beau, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Soso déjà c'est bon. Soso esili. Na komisi ko ni étape ya ntaba. Donc elo na sipela na ntaba po ntabe umela hati na moto mais soso soso vraiment soso singa fo moto na neza makasi po ebelisa soso. Mais ntaba esinga na moto penza te mais umela penza te. Donc soso elia kana nini babenga ngoni bakoni soso elia bakoni vraiment po esinga bakoni ebele moto eza makasi. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons lui dire ceci. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus?
L'amour est une personne qui a quitté les cieux pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a quitté les cieux pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. Moi je t'aime, tu le sais bien, et je te porte dans mon cœur, ya ya ya. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es beau, ya ya ya. Moi je t'aime, tu le sais bien, ya. Je te porte dans mon cœur d'amour, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es beau, ya ya ya. Seigneur, je t'aime, tu le sais. Ya 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 ya. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons lui dire ceci. Tia alinginga mingi tikana yemela yeze mboyo akufe la kinga na yeku lusu na yene na zilobiko pasiana ngai alinginga mingi tikana betela yata mololo mololo akufe la kinga na yeku lusue na yende na silobiko oye bi motema oye bi mabanzo esikanga na suki yesu wanande yobandi papa na sengi makasi na sengi makoki pesa mama yele ngana sele na yo yesu pesa mama kasi pesa mama kokia pesa mama yele ngana sele na yo pesa mama kasi pesa mama koki papa pesa mama yele ngana sele la ya unapoazulwe ngine naomba unikumbuke unapoazulu wengine naomba unikumbuke baba soko tikingana kokwe soko bakingana kokufa papa unapoazulu wengine naomba unikumbuke papa kotika ngaite kobwaka ngaite yo Yesu naomba unikumbuke unapoazulu wengine naomba unikumbuke zambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunga zambe na kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunga wana bango bakoloba bazali ko swabi bakange gamotema nanga tia
alingi nga mingi tikana yemela yeze mboyo akufe la kinga na yeku lusu na yene na silobiko masia na ngai alingi nga mingi tikana betela yata mololo akufe la kinga. Oui, la famille aussi si tellement boule bané ko beta makasi et singa ki mwana continue sur ko filmer za kiti donc on a kata ki ko filmer phone pay et c'est là qui charge donc on a silisi kala mingi te et singi fona kanga mbango po bakolo biloko babengi vraiment bazo koma na 2 minutes po ya ozoblo na bango yango moyena filmer susu ezali sute donc tozana ntaba tozana soso tozana kamundele tozana ngulu tozana makemba donc tozana makayabu tozana loso nyonso eza wana merci na bino nyonso bolandi vraiment bo s'abonner et kosala biso to makasi